Congo check check TV. Yasiba Mutombo. Congo check check TV. Yasiba Mutombo. Ah, je m'ouvre tout. Oh, pas de micro. Ah, Mukoluana na lali aza kuja fufuna madesu. Etikali jikuti yasuka. Na lingina tufa kaka na madesu bo papa na sutumuki. Natala boy na za kutufa na masuba na yo. Yo uzandoki. Ngani. Tunanga chungani. Na woki posa ya kusumba. Kaji na kusumba to. Na kusumba to. Kungambi tibintu abito. Uchusa kundesha chengani. Kiembo aluto. Angata. Salut na fidèle tout ya Congo Check Check TV ya bino darling love ye la canon bambote partout place bozwami na profiter encore na pesa mbote na mon boss mon patron papa Sibu Mutombo mbote na yo papa pourquoi pas na Freddy Chibangwa Jetrad patron mbote na yo lususu papa place ozwami na Freddy Lufulu abu consolateur brisé consolateur de cœur brisé na France bambote na yo vraiment papa kaka neto mesana ko sepelisa bino na émission vous avez droit de savoir lelo darling love azoye bisabino nini na émission na biso vous avez droit de savoir lelo nazoye mbela bino artiste comédien oyo vraiment ezopesa pasi pe mawa na problème oyo ekomelaki ye na kolinga ye mokonde aloba yango vraiment artiste comédien oyo abengami na kombo ya Tattoo Fashion asepelisaka bino vraiment na bandonzinga ebele botalaka bomonaka ye j'espère bozomona awa naza na kan Kabila oyo ebengamaka kala kan Mobutu lelo ekoma kan Kabila metiti masoko oki kofongola balandi nyonso ya Congo Check Check bamona invité nanga oyo naza na ye lelo na plateau. Merci beaucoup Metitima. Bonjour Tattoo Fashion. Ouais, bonjour maman. Qui tatou normal, vraiment la fashion. Dans j'étais yangonde makambo. Donc on a la kisiki, on a mis sur la bimlan fashion quoi. J'ai des palais talara ningizalara donc zou amabe. OK, merci beaucoup. J'ai des palais tatou et kamusingai obenginga lelo na kan Kabila. Mais okenga na yebela ka on adresse mususu nini vraiment ekomelio lelo po ya ko se retrouver na camp na yebelio toza mwana soldate oza ilo maotenga na yebela on adresse mususu na commune mususu pourquoi lelo oye ko se retrouver à bon ce qui lelo na ko se retrouver à na camp Kabila maramna loba c'est on nga Sandra Bosomo Gaël Zantonga Christelle Mabobo ba maramna loba bien ce qui lelo nga fashion na ko se retrouver na camp. C'est juste pour la maman et comme l'enga. Tout ça qui n'a sorti na président nga leader Pomba, te qui n'a Brazzaville et tant que Brazzaville na retour nango na na film to bando vivre ne quoi. Na retour nango kozonga na biso na kuti fi wana donc makambo salanga sona bina bando bandela ngo salanga passe na mutema. Asala yo asalani. Abetanga ba désert mordon ya mabe makasi. Yo artiste mobimbezo comme sanga artiste ozui confiance au pesi na moi si asala yo nini. Est-ce que raison oyo ya makambo fi wana sala yango yo se retrouver na Kabila ou bien den. Bon, ils ont vraiment raison ya makambo yango moninga lelo fashion na se retrouver na Kabila. Donc abetanga ba bleu moro boy. Ah vous avez pas bisoté hein. Ba baza ba père ba mère o ba yambanga yi na enfant ne pas mista nanga ba yambanga bazonga lokwa mwana bango donc na ki ko bossa nango te petit to bando vivre na salanga makamoro donc na habité na kenda Brazzaville to na ki Brazzaville retourne na okuta petit wana azonga na ba la garantie na ba mbongo nanga tout akima neti lelo na luka petit on na mona yete donc on a zora petit wana l'état kangangai. Mais non, l'ingatena ça m'a bé pour l'état kangaité. Donc tout ça rara. Merci beaucoup. Ngana kamwe yo artiste au déjà ba print, mon bébé belé. Aux autres travailler pour le moment aux autres travailler na Pomba.
pourquoi pas tant au problème comme la qui po biso toyebi ba président nyonso bazala kake soki mwana na ye moko boya groupe azana problème ya place ya Rwanda alingaki aider yo. Mais il faut koyeba que l'idée à Pomba azana ba occupation na za pe na famille na ye. Donc ngana ye musala ngana obunda na ndenge na ngai azana bana azana mwasi na palais azana ba maram na ye. Donc ngapi na maram na nga atana ki olele pas l'idée à Pomba. Président na boye moko ba maram na le kalango bien. Mais mutum ta maram na osala donc na ki olele la 100% te. Na loba ki senga na loba azana mutayo ka ki bon. Na ebite suna go se suni. Merci beaucoup Aza Mutu ayoka qui vraiment biso kala toyeba ki mutu oyo abengami na kombo ya artiste Azara Mutu mo toujours yo pesa kayeba soutien belé ezo sala pasi makasi ya romona ndeko mobali azobeta lisolo boye ezo pesa pasi to luka mpe to aider ba artiste na biso bango nde basala ka fierté ya mboka na biso et Tattoo Fashion moi si oyo lobi abete ba désert atikali kozwa garantie na yo ya ndaku asali ke lelo okoma kwa kovanda epa ya camarade na yo moi si wana tanyo so banda vivre na ye oyeba ka famille na ye te pas normalement so lingi moi si faut yeba epa na bango oyeba te epa ya mama leki na ye ou epa tata moi si na ye na tanyo so na bozala na ye utikala oyeba kuna te bon na batanyo so tozalani na yeba inanga mais talaka muto balite ozo vivre na mutu seul kama boye komelo mo mais mama pe na brutalité zate. Donc nelo rekomele nga yo na loba ki nga fashion de na boy na otika lo linga su na Afrique te. Donc na mi vandi ça na on a concentré vie na nga beaucoup plus ya vie na ngai. Donc na tela na bité basi baba ndoki. Donc na yo kumba masu na erreur wana te ki non na mi pesa lisu na film robo donc esimba te. Yo mona na vanda ki boulot rande boulot. Donc boulot na nga on a loba o boulot na nga atalo na zongi na base boy. Mais boulot nanga o yango esela nga ba makamba minene donc Afrique o wapi donc na kuna posa makambo wana te boulot no esala ko makamba minene à part epa ya Pomba na mona ko déjà au travail kana fali maswaku papa maswaku que je sali au travail kana e mbango nyonso wana eza mutu moko te o pena linga kike a aider yo pourquoi pas bon yango na biso mettre fois que mutu aza mutu aza pe na ba makam na ye ape na famille na ye ana ba engagement na ye pe donc nga na sepela loba mo père na nga bisanga bi mutu so na ota kufi ko ignorer mutu te parce qu'on ne sait jamais donc vieux za mulai ma bende so ki Tattoo Fashion na kufi ma bende so na zo invité mais ndé na za envie ba ki makamba mnene za ngora liboso oso prend donc au bunda rara na ebike ba bande kwa ma ba tika ngate ba Gaël Zantonga ba Christelle Mabobo ba Leslie Carlich na France bango tu na seke ba tika ngate ba Jonathan Maele David Maele donc bazana pona nga ba tika ngate tozo bunda rara talaka ndenge zalaka tozo bunda merci beaucoup tolingi toyeba est-ce que famille ya Tattoo Fashion bazaka na Kinshasa oyo ubie ka kotaleka ke iyo artiste ozonga suna ndako ba boti po bino ba artiste bozara ndenge makasi nga u desalenga bien tango benginga obi ke to sala l'émission vraiment place au Vanda Tattoo Fashion azana e complexité ndeti ba misusu wana o ba komo mimona bango baza grave mais nga esalinga vraiment bien est-ce que tokoko yeba ba parents na yo biologique baza place nini ouais ba parents nanga baza na masina parce que ba parents nanga baza donc ngata on a banda okola na d'ailleurs mutu modo na linga robima bima to ngoza trop de palette na nga po vendre sika mona ba père te donc cela mina qui est pas ba père mbetu na ngeza maramtu za mais fona za la boy popesa nga makasi mo boy. Donc tant on a la trop côté ba para ba nous sentir sur la muki na tongo moi lipa moi jité wana ba vina bisoté na linga mona fa na libanda na fa libanda na concentré côté ba massa po nzamba sunga fongola ba maramsusu. OK, merci beaucoup nzamba fongolo et comment maramsusu to betano un peu sur carrière na yo obandela kaka et pas ya Pomba place aux asiko ou bien outa oleka na banda kumususu. Bon, ma carrière na banda dans l'église na pesa liboso boye quand Kabila au monnaie protestant ando prier pe wana kala carrière na banda
na groupe moto bando répété na masina ya 1000 faits basi wana basi papa kokila régner fort azo cartonner dans kini papa kokila nde maram maintenant on a testé premier tournage na bet sanga featuring na papa kokila donc ça l'a bien la PSP ba mbote na PDG wa Belorango yem to ala ndabiso na minto donc père on a ya manga pena maboko fongoma et tant on a longwe kuna na ke na groupe mo Genovic to bando leka na RTVS 1 kota président Joël Malumalu donc esika maram nanga pene bandara bien na Genovic ouais et puis lelo ozapi et puis lelo ce qu'on n'avait pas l'idée à Pomba to travailler l'idée à Pomba donc makamunde makambo pas Pomba ozaka ka acteur simple ou bien ozana occupation mobo occupa poste mobo occupa kuna te nga vraiment maramba poste on a linga ngote mais na travaillera plus que les gars bato bazana ba poste donc on a batama na ngara donc na batama na linga ou maramba poste on a te mais na travaillera na zo apena charge ya groupe makasi ko les gars bato bazana ba bureau on a payé na société bato ba olanda biso ba maram na loba ouais même Christian Muzanga zo paye maram na loba bien ouais. Merci beaucoup. Eloro mususu nengaki natuna yo. Est-ce que pas ya Pomba ba permettre kabino boke ko sala banzonzing libanda ou bien depuis pas Pomba depuis ngana yeba côté pas Pomba na mona ko souté ningo bando ko travailler liboso na mona na ba théâtre papa Maswaku na mona na ba théâtre bat mususu. Et pas Pomba balinga te pona ni alinga te poani mais yango nde maram donc soko kanyelinga banzonzing eso le rosa a posa la ngatina na évoluer quoi donc il est vraiment pona na koza lenga te pa na donc il a fongola ni mutu mutema donc travail na orande sala yo donc musala na yo nde ko sala yo donc apexaka na mutu te sala nyoso lingi musala rande musala kaka nde musala sikoyo biso sotoyoka ki basango Tattoo Fashion alongwe bokendaki nzela moko na bade parce que avant makamanda ku oyo ekoma ezaki ki omilongwe laki yango peut-être pour ndenge na ebeli Pomba alingaka luka normalement pas sortir bon na longwa ite ba masolo ya ki bongo senga na longwa mais bon asoki moninga na na mutu mona ngoza problème na mutu te donc mutu azana ba malamu na zapela ba mabe na ye donc comme ça mabe ya mutu aneza ba qualité na yo donc le but que l'idée à Pomba dans aza 100% qui toko la maram tuté azana ba mabe na mo so vano ki supporter ngote api na ba bolamu na so vandi no moni kete mutu azape mutu tant moi marambo ane yaki président de babenga nga to vandi to mekyo so la main natala ki par rapport vision na ngana nous na lobe na minute na na zana pressé olongate na vanda na nous ngamona beloni na osala. Ok, merci beaucoup. Yo moko yebi eloro nino kosala message nini ozo lancer na ba fanatique na yo tout o ba message na ko mona yo lelo ozo na problème vraiment ya isika ya rolala eloro alibose bonga artiste azala na adresse ezake lelo boye baza besoin ya Tattoo Fashion il faut ba ya na adresse kingani po ba mona message nini ozo lancer na ba fanatique na yo. En tout cas esala ngana soni na pasi na mawa talaka besika ngo o masa na ngai bavandisa ngai donc soni kotango adresse ezalaka te moteke na kiti mongongo po bambila baotyanga kaka pamo kotan donc adresse ezalaka te donc tovandika na kati ya camp mais nayebi ke bato ya mawa bamere ya mawa bato ya mitema ya mawa baza na mpo basunga ngai naza vraiment na adresse te mais contact na ngai eza plus 243 81 93 76 119 plus 243 93 76 119 donc adresse na ngai ngonde numéro na ngai pour soko benga ndo ozwanga pour la minute na ngolo bateke na pesa adresse na donc nazala na ndako te naza telantela na minute naza vraiment telantela. Ok, merci beaucoup. J'espère Bolani Nenge Tattoo Fashion à lobby azaki vraiment clair.
bato tout ba fanatique tout batala ba message na otala tattoo fashion o aza vraiment on a besoin ya ko aider ko hésiter te apesi numéro na ezagwana bobenga ye vraiment et ko sala ye bien makasi po eza soni pe pasi artiste na bino vraiment boye penza aboyi na ye ki asala escroquerie mais à lancer des messages dans ba fanatique na ce que bobengi e bo aider et ko sala vraiment bien makasi tozo kabwana déjà mot de la fin na yo pour na émission na biso ya lelo et puis na ba mbote na yo bon mot de la fin na ngeza ke naza vraiment na posa ya soutien makasi donc bo soutenir nga naza artiste na bino tattoo fashion bo soutenir nga vraiment. Et ceux qui ba soutien na bino ceux bo soutenir nga na asire nzambe wana o lembate ko pambola bino nzambe wana o lembato c'est la bino maramba minene et l'homme suna ngana ba c'est que nazo travailler kaka na groupe bobi na travaillera na travailler naza on prêter ya rolongwa nazo travailler nanu donc nazo travailler bambote na ngana pesi na Christelle Mabobo na France, Leslie Carlich, Gaël Zantonga, Sandra Bossomo, Fabrice Moulele na Lyon, Fabrice Kitoko bango tout na Lyon na pese ba mbota trop wana pena ba vie nanga o basunganga na asi bolingwa nezaraka donc ba continuer ko sunganga yi onenga na loba yango. Ok, merci beaucoup. J'espère que vous avez été à Kolanda. Émission, vous avez droit de savoir. Oh, Darling Love, la Kakibino, a promis Takibino que Narobandaro, Pesabino, ba message, Boko Bandakoye, ba maye tout mazoleka, vraiment makasi. Et Darling Love va continuer quand on sait la bino musala comme il faut. Bon soutenir Yabino, Darling Love. En tout cas, merci beaucoup encore à ma famille, hein, famille Kamiende, tout na Londres, wana, Dolly Kamiende, Karine Kamiende, et puis encore na Londres, wana kaka na maman Hortense, femme sage, bâti sa maison, maman chérie, kande yo lobo linganga, kande nga pena lingaka, vraiment, et que ça là, bien makasi soki bosungi, artiste nabino, na habité au Bosani et le roman Bosinalenga. Bon, na Bosani ça Laetitia Moussa na Belgique, on a payé grand prêtre mère donc ça là ngapona zala. Na Bosani susu ça maman Tété Mathéou c'est moi c'est pembe moi na poto ya tongo donc ba mbote be na Bosani pété maman Zawadi grand prêtre mère mère wa sala ngaba supu yona na sima wana Marco 6 donc ba c'est na ngauto fana na bon côté donc Zoua mabe Zoua. Ok, merci beaucoup. Merci encore à mon boss, mon patron, Papa Sibou Mutombo. Papa, merci beaucoup pour la confiance. Pourquoi pas na Freddy Chibangwa, j'ai trad patron des patrons, papa chéri, Bambote na partout place aux amis, na vient engagé pendant 5 fois ballon d'or, Darling on l'a radé ou na poigne. 5 fois ballon d'or na suite mon vieux, Bambote na place aux amis. Ah, je m'ouvre tout. Oh, votre micro. Ah, Mukoluana na lali za kuja funa madesu. Etika lijikuti yasuka. Na linyina tufakaka na madesu bo papa na sutumuki. Natala boy na za kutufa na masuba na yo. Yo uzandoki. Ngani. Tunanga chingani. Na woki pesa ya kusumba. Kaji na kusumba to. Kungambi tibintu abito. Uchusa kundesha chengani kiembo aluto angata. Merci beaucoup, j'espère artiste malgré tout moi problème à vous sentir vraiment à Betty d'ailleurs que ça lui mon boss mon patron et ça lui est vraiment bien makasi. Niko nasikia mobile aje mwana tuna mama za wadi eko na tutampondu bwachingani aje ngamble tuna Gaël Zantonga Sandra Bossomo bwachingani wamoni kimbwa luto sumba kimbwa luto à vous la parole. Merci beaucoup. Donc, comme déjà la fin émission Rabino, il y a Lelo pour la Lelo vraiment l'émission. Vous avez droit de savoir. Darling Love Adosuka Awa. On se revoit. Check. Désormais, émission, vous avez droit de savoir. On a battu
tout oyo balobaka poto eza paradis toloba poto eza lola quoi Kinshasa eza lifelo bo se trompaka vraiment bino tout j'espère bokolanda ba image o nazola kisabino ke bomona Kinshasa ezali lifelo tenenge bokanisaka wana to bandola kisabino ba place tout ya bien bino batu bo raisonner loko Kinshasa etonga mate bo se trompaka vraiment bo salaka erreur grave wana darling love ndem to ebisabino erreur grave toloba poto ezalola te Kinshasa ezali felote ndenge bokanisaka nakobanda kosalela bino ba découvert boromona ke eza na place mususu oza na Kinshasa okangi photo lobi pe oui mutu pa ko bango ke naza libanda mais ozaka toujours na Kinshasa na batu nyonso bakanisaka ke poto eza lola Kinshasa eza lifelo erreur grave bino tout besoin besoin basa la pub ya yo surtout bino bana poto otonga mo eloko no mo boye ya kano oza besoin monisa batu peke poto ezara lola te o ba imeba bien ndeza na poto na kin pezali numéro na biso eza affiché na sewana obengi kaka oromona toroya wana po ya boye zala te pardon o bozongo web soki na Congo Check TV te ya yemoko boss mutombo sibu ngana bino ekareza makasi poto eza lola te Kinshasa eza lifelo tenenge bokanisaka vraiment toloba nakobanda kaka toujours kolakisa bino check Congo Check TV Yasiba Mutombo